Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Yeah. Dekunaga na zako ebiso. Mesdames, Messieurs, chers internautes, amis de la vie du public, bonjour et merci de vous savoir si nombreux en train de suivre notre belle émission Avis du public. Aujourd'hui, on est dans ce beau cadre pour vous présenter ce reportage. L'émission est intitulée Moment de prédication. Moment de prédication avec l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Beaucoup de gens nous ont appelés, nous ont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai pasteur? C'est un humoriste? Qui est-il au juste? Comme les apôtres ont demandé à Jésus, qui êtes-vous au juste? Jésus leur avait demandé, voulez-vous savoir qui suis-je et qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y avait beaucoup de réponses, vous savez. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voulez savoir qui est cet homme de Dieu, le pasteur Lité Akande. Il m'a dit aujourd'hui il va prêcher, pas dans la rue, pas dans le marché, mais dans ce beau cadre il va prêcher. Et vous qui êtes à la maison, vous allez suivre cette prédication, suivez cela attentivement. Ça va bien se passer. C'est le tout premier numéro avec lui, le moment de prédication. Moment de prédication, je crois que ça va vous édifier. On est là avec le pasteur Lité Akanda. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Rabbi. Merci papa, je vais vous laisser suivre le moment de prédication, je suis à ses côtés. Et comme je disais, on est là avec Boko Sanderson qui est à la réalisation, Willy à ses côtés. Suivons l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Merci tata apambola bino lisusu bainyo sobozolanda biso bisika bizwa mibino na binonde ezosala ete biso topusa na petoloba na lobaka buye eloko ekutanisi biso lisusu eza bobele pema soki pema ezalaki te nga na bino toningaki tokutana te na lobaka buye yaya mwasi yaya mobali kitoko nzoto ebatelaka te soki ezalaki kitoko ebatelaka me oyanga Janeti Bombola kota mabele te na famille ada Bombole kende kotala tombe na ye kuna na necropole yaya otondi nzambe ozokanisa lokola mutu akosekwa po ete na famille ada Bombole mutu amabe aza te soki ezalaki munene na nzoto ebatelaka mais oyanga pepe kala kota mabele te po yeto bengaki éléphant d'Afrique. Merci papa Rabbi kola pambola yo pona kosunga kanga tango nyonso pona te alibota na nzambe bayoka. Amen. Na pamboli lisusu nzambe pona chaîne munene ya kitoko Avis du public. Bande ko nyonso bozolanda biso lelo en direct. Tozana bino. Pona intervention ndenge na zote ya bosoko lingyo kota benga na 089 78 37 29 pona contribution na yo na moi message. Pepe kale munene na ye mabele banga yeta kota mabele soki ezalaki elamba na moni lisusu fumumpa aya lisusu koyembela nga nzembo ya nzinzi na nzembo ona bande kosepela nango mingi nazeli nazeli namoni yo te nazeli nazeli namoni yo te nakomi kobanga na komiko fumumpa nalelaka fumumpa banzembo yembaki ekoki kobatela yo te pe namoni lisusu oyanga papa wemba sapologie biloko nyonso bango basali ekoki kobatela bango te yaya bongola motema oya kobongola motema tenga ne pe toko yoka na te na zolo babie tongo midi pe pourquoi
bosana nga ningo bosana libela mama bota yo trouble moko ekoti na minute oyo na mboka oyo nakopapolela ngo mpenza bato biebie surtout na église merci nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo nakwisi yo okota to hôpital yambo ete tokota na mozindo ya matia na biso bien aimé dans le Seigneur matiselanga volume etungisa na bavoisin bayoka matia opo eza kitoko makasi eleki oyo ya bango vimba na soko vimba na pasuka soko pasuka okosala eloko te ebale kauki bambisi ya minene babimi papa Rabi sunganga na mukana na Matthieu chapitre na yango 7 verset na yango 24 tangela ngai Matthieu chapitre 7 verset 24 je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique yoka makomi kitoko ngana kokufa moto nyonso akoyoka maloba na nga Nzambe ye akotosa pe akote na misala papa Rabi tokei matisa voli sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Azali lokola moto amayele oya tongi ndako likolo na mabanga papa tokei papa Rabi La pluie est tombée. Moule beti. Les torrents sont venus. Kake frappé. Oh malembe papa. Le vent a soufflé. Mou bébé beti. Et se sont jetés contre cette maison. Ekweyi ndako wana. Elle ne point tombée. Ndako ekweyi te. Pasuka wana papa Rabi. Na pesa mo exemple muke. Allez-y. Yoka makomi Nzambe ndenge zoloba. Na zoloba bien. Trouble moko ekoti na minute oyo na mboka oyo nakopapolela ngo mpenza bato biebie surtout na église nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital yoka makomi bible ezoloba boye na mokanda papa Rabi uti kotangela biso na Matthieu 7 verset 25 verset 24 ah ozobungisanga mpo nani 24 nakolobelo mabe hein moto nyonso akoyoka maloba na nga Nzambe po eza na bato ebele tozoteya nde tozoteya te ya koyoka maloba Nzambe ya zosala bablaki na kati église na nga frère ma sœur nga nakobimisa mutu michopo nakocuba mbeli okokamwa tozoteya lokola tozoteya te mpo na nini malembe papa yoka maloba Nzambe pe tosa pe tia yango na misala papa Rabi papa continue kuna mwa muke pona continuer na verset on appelle ça siko ba exemple libota na Nzambe ba yoka verset 26 oui mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique moto nyonso poazo pona mutu te tata oyo azalaki mayele me bato ebele bazokabola lelo moto nyonso akoyoka maloba na nga Nzambe mpe akotia yango na misala te sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Yazali lokola moto oya tongi ndako likolo na zelo. La pluie est tombée. Moule beti. Les torrents sont venus. Kake frappé. Le vent a soufflé. Mou pepe ningisi. Et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et beti na ndako pe ndako wana ekwei na mabele. Merci. Tosambeli. Yawe Nzambe na bomoi. Tango na maboko na yo. Kolo sunganga na betisa malibaku te. Polibota na Nzambe tozote ande tozote yate. E bandeli pe suka mate na biso na maboko na yo. Amen. Bible azoloba na nga nini? Moto nyonso akoyoka maloba na nga Nzambe. Ye akotosa mpe akotia na misala bomoi na ye to mpe bomoto na ye eza lokola ndako yetongami likolo na mabanga yaya libanga ezali vraie protection na bomoi ya moto nasepelaka na nzembo oyo malgré bamusicien ngo bakotisi loyenge mingi na kati ya nzembo yoka libanga libanga nanga ya talo
libanga na ngai ya talo libanga na simbe makasi na yabe na gogwa ya te Yeswe. Alléluia. Libanga na simbi makasi na yebi na kokwa ya te yaya. Mokilo tozo fandeza mokila ba problème ya makambo ebele. Libanga eza nini? Libanga eza Yesu Masia. Poete soki osimami na maboko ya Nzambe. Poete soki ozoyoka maloba ne po ozotosa ozotambola na kobanga ye. Yaya bomo ina yo esimbami epa ya moto ya motuya. Esimbami epa na nkolo Yesu Masia. Esimbami epa ya moto aleki bato nyonso na lobaka boye. Mwana Nzambe aza moto azalaka faible te. Boniko e baleka uki. Bambisi ya minene babimi. Soki ya yo mama babalaki na likaku. Yanga mama loyi bapesaki bangombe. Motema mabe ya ndoki ebangisaka nango mwana popite. Vima na soko vima na pasuka soko pasuka okosala eloko te yo. Oya mutu munene wana. Te oya nzoto mikie. Malembe papa. Na kolobelo mabe ma mon frère. Lana mateya. Tozote ya lokola tozote ya te Marcel. Mon frère. Banda bosundola mama. Eloko esala bosundola mama oya boti bino eza nini? Bino ba eboza na Espagne. Bino ba eboza na France. Bino ba eboza na Europe. Na Angleterre na Italie. Na États-Unis. Pona nini? Bandeko na yo ya basi na ya mibali. Ba créer idéologie moko tokosa ya ya zali bana mboka. Ba influencer mama. Bana ba influencer mama. Tangu otindi biloko ye awa. Bandeko balie mbongo. Basali ba bêtise basali ba ambiance. Sima mikolo tangu yo yoki lisolo bongo. Okangela bango. Kraka. Kolobe kraka. Kraka. Ngiama makanda ye kraka. Oyina bango. Bando yina bango. Bandeko na yo eza mabete nengo yina bango. Mama oya yo esa koli. Mama oya yo tala makambo lekaka awa na mboka. Yaya. Yokela mama na yo mawa. Sunga mama na yo. Kolanda bandeko na yo te. Bandeko no basala po yo yina mama. Lelo tala bango ndenge bazotelengana. Mbongo tinda batonga ndako basilisa te. Balia mbongo. Mase mon frère. Soki bozana ndako awa nanu esila te boningi botonga yango. Mbongo lisusu pa bandeko na yo te. Zwa numéro de téléphone. Continue pas miyibite. 089 78 37 29. Mobali ya mande fois pembe. Didier Masuki. Ozomo na makambo sina komi na kande ya makasi. Yoka message. Yaya, kuna Bible lobini ni papa rabi foza la kamayele. Oyo kaka. Bible zolo baboye. Mvule ye, ba problème ye, mbonge ye, mi pepe ye, yaya. Bomo ina loko le simba mina kobanga Nzambe. Bomo ina loko le simba mina kotosa. Yaya, ndako na yo eza ndako protection. Moenda kwe ya ezate. Papa Lutumba babenga ko ya kotala ndenge bana bakola. Mais lelo yo bakangeli yo porte. Yo kan koko na yo Bill Kiton. Yo kasiko to kene na vexé pour na ko souci. Eza na Bible te. Eza na Bible papa. Papa Lutumba. Oui. Lutumba Simaro. Eza na Bible papa ancien. Bakoko. La Bible. Kotaba Moïse. Zela na silisa nanu oyo wana tokotala ngata na lingaka complication te papa. Eza lokolo zola nanga na te fozo loko compliquer ngai. O compliquer nga pona nini? FB International. Fisto Basende. Agence Assir. Kasavu ba venir maringa numéro 70. Okozwa quelque chose. Oyo batinde liyo. FB International na lobibi. Moto ambongo ebele. Dépend na ma Patrick Boyimbo papa na China. Lana message. Sokyo kiti na se. Balobi boye.
moto azoyoka maloba nzambe ye azotosa te pa azotia na misala te bomoi na ye eza lokola ndako etongami likolo na zelu wana eza nani bato ateti bakuluna bamiyibi babomi bapoliticien bakolegi na ngala kochuba mbelinga moko na kufa na tikela bino mboko bapoliticien papa natangi komwa mutu nazopesa message papa ozo compliquer nga pona nini sina komi na kanda ya makasi pasteur bao bazotosa te bomo ineza lokola poubelle mutu aninga bwaka so ya ye bwaki na bapoliticien majorité te opposition papa ezokipe te bango nyonso tika bakestion betiko papa Rabi allez-y papa sakola tika na te ya peuple de Dieu bato baki bamona goma te ya mingi te boye yaona baki te pasteur te akanda il faut te ya peuple mais nazo te ya kasi allez-y ozoyoka vexé te bomo inaye kozala lokola mondako etongami likolo na zelo yaya naningi naloba nini zelo ezeloko ya petepete po ete osimbami esika oyo elenda te yaya eza lokola moto asimbami na satana ndenge tozomona lelo asimba bataximan aliaka bikolo ya nie po abimisaka bato mbongo na nzoto abimisaka bato biloko na nzoto biloko abongo eza kitoko te ndozomona mboka ekomi na trouble ya makasi mutu abongo nzambe ayebi ye te esi nzambe arejeta yo abwaka yo kala bien mozoyoka mateya oyo na linyo simba vexe oyo bien okoma kosalela yango ndenge nga nasalelaka yango soki lelo nga bazoseka ngai bazotyola ngai ngai ye tokei wapi mboko oyo nga nazokamwa yo mpe moto lula coupe zala mpe na makola kolatela coupe c'est makambo couper ça wana de yo te ande to par rapport à minitage to kende merci nazokende papa zala na makolo couper po couper pe kipaka makolo bana na nzambe bazobunga makasi tala ye makolo mikie ake kozwaka bamba na couper akomi lokola rapper zala pe na contrôle mais mutu akola ta couper na ezokipe te pasteur te papa eza message mobimba bana na nzambe bele baza ko se comprendre te eza message bien aimé dans le Seigneur na uti déjà kotanga makomi malembe papa ngana ko swa mutu na ko swa mutu na lito iboko kamwa ndozomona bao ya lukuta bao bazotosa maloba nzambe te bamemiki muyibi na makamwa nzambe. Bon. Oh, trésor poutou. Tala tata mukolo lokola trésor poutou. Kolegi nanga uti ko tia trouble makasi na mboka. Asakoli ke mama wana za mama na yete. Mukolo lokwa ya trésor poutou. Oke neko sakola biloko abongo. Papa, est-ce que makambo so sala? Et c'est ça qui toko. Yo so mona te ko panzi famille. Tala musala toye ko sala. Lokola to teiba na biso amike babimi na balabala. Lokola to prophétiser bana to kangi bandoki. O leto suki sana bana mike to koti etie pa ya ba mikolo. Merci na trésor poutou. Mwana mayele aleki na be mission pe abengi nga na bondeli pona ye nga na lobi makambo abongo eza lukuta. Oui. Nga na bondela ka pona ba jouer. Tika ki muyibi. Lelo tela kombo na biso ndenge sambwe na poto. Papa Rabi. Basala nzambe to sambwe makasi. To komi lokola bato atina te. To komi lokola bato to yebi eloko te. Poete eloko esambwisi biso lokoso. Muyibi. Elokoso. Oh. Tala mwana yo lokoso. Elokoso. Biso. Muyibi. Yo. Continuez. Kolembate, continuez. Et bembe na yo. Et kote lenga na libanda mboka. C'est wana zo finga. Te na fingite. Na lobine mukola ko kufe bembe ne kote lenga na libanda mboka. Na finga liwa. Belone ozo miencho zo finga. Te na fingite.
C'est la prédication. C'est le pasteur Lité ya Kanda. Benga bana ba yoka mate ya oyo. Na lobi boye. Sikoyo kuna na Bible tangu totangaki, papa na bisimba Bible na yo. Oui papa. Totangaki na Matthieu combien? 7. Verset 24. OK. Okititi na se. Likolo tango bandaki balobi nini? Oya ko yoka akotosa pe akotia na misala. Bino batu bokotosa. Bino batu boko yoka. Bino batu boko respecter. Ngana bino toza na problème ite. Nzamba pambola bino. Po ete bozo sala makambo ya kitoko o Bible azo senga. Po ete yo muto tosaka. Olinga kokosa bandeko no na poto te. Soki batini mbongo 3 sacs ya ciment osombaka 3 sacs ya ciment otongi pavement wana kitoko pepele. Soki batini mbongo na sepelaka pe na mwana mobali oyo. Yo komona batini mbongo ya kopesa moto. Akolongola ta $5 te. Na kama akapesa na bato ebela tini mutu kende kozwela mbongo na agence opesa moto interne. Yebe Rabi Mavinga za mutu akotambola tikuna. Chaka pe moi quelque chose pour na transport ko soutenir ye akomati esika wana kokende. Papa na lobi mabe. Merci. Bino ngana bino toza na problème ité. Mais bato bakoto sate. Yaya, soki na église na bino, boza na pasteur amuyibi. Benganga na 089 78 37 29. Yaya, soki na losambo na koki ete, bien aimé dans le Seigneur. Zala sir na makofi, na ko papola ye. Oh pasteur. Na ko beta ya ko lapa. Soki oza na mwana za teti, ayoka kate. Benganga na 089 78 37 29. Morgue za pona mwana na yo. Na ko kunda ye boko kamwa. Yo yebi batunga na boma na mboko yo. Pasteur me ko bomia ma. Papa. Boniko. Tolo banenge nini po boyoka. Bato ba bezo ba landa matea na yo sika makamba ko boma na ko papola wana. Na ko boma lisusu te kasi na te ya. Na zo boma spirituel. Po mutu muso ko kanisa na bomi na nzoto na physique te na zo boma bango spirituel. Po moni ko boma physique l'état ko bloquer ngai. Pour l'état zali. Na zo lo ba spirituel. Yo zo comprendre makambo très mal papa. Tribalisme. Qu'on se confie. Yaya. Otonga kabomo ina likolo zelo yeba kate. Neko mwasi. Opesa pasteur confiance. Koleka mobali na yo. Ngana sepela. Na sepela. Na sepela makasi nenge libala na yo ekufa. Na kumisa nzambe. Oh. Et ça la bien nenge libala no ekufa. Papa. Basi ozomona. Bomo ina bango tonga likolo zelo. Azobenga pasteur na ye daddy papa mais mobile na zobenga Christian Daniel Foster Eric Foster Fisto Basende FB international Maringa Septande mais pasteur azobenga ye daddy papa yaya mobali abali yo na mbongo kende na kati ya telefone ya mwasi na yo okokuta ba photo na yo kaka mibale ya pasteur eza 5 pe ba photo ngo akango mabe akabolo katikati kaka koto ezomonana batu bazoyeba te o eza nani nzoka mobali na ye tiala na Facebook na profili na ye atia kaka photo ya pasteur na bango tala na WhatsApp atia kaka photo ya pasteur na bango tala na imo soki mundimi atie photo na ope na Facebook osepela te wap mundimi na yo habite pasteur dadi na biso yo na tie photo na Facebook kotia yango te tia ya bandeko na yo tia ya mwasi na yo tia ya mobali na yo bokomisi biso banzambe ezalaka te zambe na ngai moko yo tokei wapi limbisa pasteur oui nasilisa parti oyo eza kitoko nga nakobela tolo mikolo ezoye kasi mpo ozoganga mingi ti nakotika soki natiki bokoluka moto mosusu akoteya papa kanga bible na yo po toclôturer na vexé wana prochainement nde tokopesa vexé mosusu ya motu oyo tokolobela bien aimé sosola bien aimé fongola misu tala makambo ezoleka na mokili kifanatisme oyo ozosala bomoi na yo likolo ya zelo yaya
okokota lifelo eza pona yo okokota libulu tika libala wane kufa bomo ina yo tongaki yango likolo zelu depuis kala soki lelo mabota ezoya te nakumisaka nzambe abloke yo lisusu mabota wana bien pona nini bazemi okendaki kolongola olatisa nzambe anga na ber nalobaki boye awosa jeune fille pembe kitoko bote batu bazosepela na yo zala prudent papa ngai prudente prudente yo kozaka ngai mokolo ezali okozwa likofi okokamwa prudente bandeko ya basi être prudente bomo ina yo tongango likola li ya zelu pona ba aventure na lobi boye yaya oya koyoka ta zui problème na ngai oza na États-Unis oza na Europe oza na Asie awa na Congo mboka ya bayanke benganga na 089 78 37 29 bien-aimé dans le Seigneur tikete bososoli ekota kati na bino yaya nalobaka boye mobali abalio na mbongo yaya foko kumisa nzambe papa Rabi kene na victoire na 19h21 yaya mibalo babalaka basi foko féliciter bango papa nazoko sote libota na nzebo limbisa ngai tala basi comme na victoire bazo telengana bazo sala kindumba bazo teka nzoto ekomi boutique alimentation ozana posa biscuit ma ozana posa bonbon zwa yaya bomo ine tongami likolo ya zelo kasi mobali moko ya mawa mobali moko ya kimia abimisi mbongo apesi na famille pe abali yo bien aimé tika baje kobanda lelo supprimer ba photo nyonso ya pasteur na bino supprimer yango kaka nde na te ya boye banda kokanga mobali na yo photo chwake kanga ye ba photo tia na profil na yo ya Facebook namona mobali na yo yaya so na Monica appel na yo côté na téléphone nga na Monica photo pasteur na bino na kopanza téléphone nga na sala perte. Non pasteur voilà on me fait signe qu'on est arrivé à la fin de notre entretien. Moi mi tuna mbale linga pasteur na landa yo dernièrement ozo senga batu bakanga ba église tota so epembo kangwe kubonga te ozo mona te ke prier sans cesse baloba na Bible okimisa yango. Oui papa faut bakanga parce que tozo memelango mabe ndenge sengeli to memelango yango tozo memelango te parce que ça peut apporter rien à mboka ba église oui bakanga yango pour être trouble makasi papa c'est pas dit parce que yo zanu na bandimi mingi te yango zoluka te eza pona bongo te ba église za limité belin bandimi ba bakokufa surtout ba oya limité ba yo poko kufa ti ngana kokufa melokola bango te bango ba mire kokwela bango siko wana komi prophète neti Roger Baka te naza prophète te papa ngana za motei simple comme kama Roger Baka yango zoloba te na lobili kama mutu te pa papa Rabi tika na te ya libota na nzambe ko moment prédiction Cécilie parce que comme merci na solo na biso na bondela avant bondela na ko remercier Fabrice Nteka le boss américain merci et pas ya Fiston Bastien de FB International Charlie Maloula 3 fois Dior fils Kinké la papa du Val Kasongo depuis Montréal Mouyaka sans complexe et maman Élisée Walesta merci et pana binonyo so Dominique Kiele na Bostani Otaria Chesco merci Trésor Bumba na moni bongo Joëla Bankuna depuis Dallas JR Milambo na maman Eget Iya merci pana bino pasteur toko conclure kasina toko si ça na prière na yo merci je pense que au bon d'après pona baninga no ba pasteur monsieur na ko bondela pona ba OK moto ambongo ebele olekinga na mbongo yuza mbongo te ti mokolo na kokufa na kotikala koleko na mbongo te depa na maboyimbo Patrick papa na China kuna na Paris muya die donné muya kuna na Italie bibish boucle d'or kingo mwambe tozo l'album mwana na ngai o danseuse pa ya Kester Arlette Zoua Arlette na Paris Mbombo Fanny Mbombo mère double na Paris Yaya ya Kervin Kambaji na Bosanité FB International FB Agence Assir Fiston Basende Zwambongo na yo
na avenue Maringa numéro 72 kuna na Kasavubu. Souelo wasalenga pasi pasteur avant banakote ya oyemino banjemba ba kester. Te, ezab exemple na pesaka papa. Ezab exemple ezoleka na mokili na pesa te pona nini. Nga na kanisa kinzembo akumpanda ndeko batela madilo. Telema kumpanda tobina rumbo yo koboya tengo ezali nango ndemba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga mwali solo na lito yo wana otienga nde na assurance nzoto nanga ekomi ya sire mama ye nazali lokola moto ya nkwiti alukaka na yese nkopo wana tenor nazali lokola moto ya maladi alukaka na yese monganga mokilo yo batu bazokende biso ya minene. Je pense que c'est par là qu'on mettait un point final. Le pasteur ne va pas prier aujourd'hui, il va prier la semaine prochaine. Merci au pasteur pour le moment de prédication. C'était là donc avis du public. Merci à Didier Massouki, l'homme à la barbe blanche. Merci à tous les amis qui sont là. Je n'ai pas les noms. Excusez-moi, prochainement je vais vous dédier. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Wilson Billy ainsi qu'à Bogo Sanderson. Moment de prédication. C'était là le pasteur Lité Akanda. À la prochaine. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Massouki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Yeah. Dès qu'on a gagné ça, couille biso.